nous savons Lisha, numéro 1 va efficace numéro 1. Pronto. Eric Mandala, comme toi y a pas de Inoximesh, on est train. Joseph Profa, Kissimbi premier. Chocho Bokito, Manix Mambi Banachina propre. Tigana Soureta, l'influenceur. C'est Routi Koya, Monatan Zambé, empereur de Montréal, Louvuezo. Patricia Tipo Tipo, Eva Lamungo, Lebo Kidumu Tabaya Gumu Chuchu. Est-ce que toi t'as ça? Mamonisa, est-ce que toi t'as ça? Sotukela, artiste à Chamboui, Gauthier Kassomo. You ask me to swear if I love you. You wanna really know if I love you. Tonton Kiko la motona tembe. AG John Chosola, Aris Bedo, Messari Scalpovic, Kuchimen Beya, Lipasa Bambongo Nadjogu, Humberto Dickens, l'ancien commandant des Papa Wemba. C'est ce qui va pas la bala. Egetoye Nani Konzao. Freelance Mango ina Vero Mango. Silva Simba. Oki Onyumbe. Bill Nabuka USA. Brice Pangi. Jomata Masikili. Mimi Chifundu. Yamikaeli Lilonga. Tebon Okito. Yoti Sekwa. Jonathan Bialoussouka, ABG, héritier Scram. Bonjour très chers abonnés et fidèles téléspectateurs. Bino Bolanda Abisson la chaîne à M La Grâce TV. M La Grâce TV, bah beza chaîne oyo izo benda batu, hein, bah membre à famille, bah camarades, bah amis, bah bibo s'abonner massivement la chaîne opo yangonde et na ba vitesse nango na masolo nango. Lelo toza na côté mususu na plateau merveilleuse La Grâce. Donc to lingé vraiment te lelo to zala kana ninga lael nde bomesa na ozwa biso. Lelo to yaki na mopandi mususu, hein, na marginal quoi. Pona ba o ba ebi Luanda to yaki kozwa mopepe lelo na invité spécial auto yambi na plateau na biso na kombo ya Vicky Bombassa ba Vita Club nyonso maso ba yoki kombo ya Vicky Bombassa ba mituni vraiment et dire merveille akenda ozula biso bato wa bazaka na Luanda, hein, pona bokamwa te baza na Luanda donc biso to côté la bato tout oyo ba bunga na circulation auto yebaki et que ba koma obomba ma biso to ebité mais cause ye moko oloba donc to ko kangé lelo a toza na vraiment na plateau na biso ya merveilleuse La Gracieuse aza gardien ya Vita pona ba oba ebaki alors lelo akoma pe na ngambo ya Luanda na ngambo Angola bipai wapi azo Évreux malgré mikolo aza na mwa kopema mais biso to kangi lelo to so na mwa mke déjà na lisungia akapro asimbela biso image, hein, asimbela biso bilili akoti biso na chanto sola na invité spécial na biso na mukola lelo. Voilà, sur le champ quand ndebo moni toza mona invité spécial na biso ya plateau merveilleuse La Gracieuse Gole obike bana mai bando luko banda kala babi megole na biso ya mulai adeba akende la biso wapi mais lelo tokangi na Luanda poto kota na masolona na piso na bonjour. Bonjour maman, c'est Peli Mingi. Ndenge to mona journal lelo salinga bien. Bonjour penza. Talaka okima biso pe moi mikolo mais boni quand même santé malgré ba confinement bino ba joko to bi pena boa quand même na moi kopé ma mais boni santé. Ouais, santé la calme, ndeko to mona nzamba opambola. Donc bien santé n'est bien. Famille mon bata on a bien c'est que libota on bat tout à calme. Donc voilà. Qui mais ezali mais abi bato ba otala yo ba ondima teke ezali po ba mono na lunettes ba mono na chapeau télébiso. Ba mi tuna o akoma German to azaka Vicky Bombassa so to ebaki soko ko sunga bango bandima vraiment ke no ezayo se présenter na kombo po longoli pe lunettes po mabandima ke Vicky Bombassa nde to yambi malelo na kati ya Luanda. Ouais, problème ezate pour na batnyos to ezapenda ye ngapenda yo Vicky Bombassa autrement dit d'ailleurs moko donc malgré tout basuki kandi elonga kala mais ezapenda ngai donc na sepeli pour l'émission donc kitoko yapenda ngai yo Vicky Bombassa ngade bina bana veya
le popo nde za la kaka les stars donc muba masisa donc bibisha lisusu wana kobosa nango jamais donc yeyo penda Vicky Bombassa. Vicky Bombassa yeyo nde kato bito tozui kanga eboma ile to kange kato bomeka lelo na kati ya plateau ya Merveille Mise la gracieuse mais Vicky Bombassa osunga biso na bito soki kombwango vraiment eza ndenge nga na prononcer ngo po mingi bazalaka no to ebe malgré na komba Vicky Bombassa ya bale mais mso za kombo msusu o bato o babotela yo bato pe na bayoka te to meki to koki koyoka ngo lelo te kombo penda eza penda Vicky Bombassa comme na Bombassa Bengela Vicky donc wana ndoya père ouais ndoya papa penda kombo penda ya ngwana mususu kombo père atikela nga doki ye moko obenga mina kombo ye moko yango atika pena kombo ye moko mingi ye moko pika mitch pika mitch pe kotia na moni to kende kota ba colombiano soki nini mais j'espère que toza ma awa donc to ye pona kosola mwa muke to kozwa mwa mupepe na biso na kati ya marginal donc to yambi Vicky Bombassa na kati ya plateau na biso alors Vicky Bombassa osunga biso vraiment gole na biso du moment osunga biso pona ba oyo bayeba kyote na Kinshasa mais quand kobetela biso mwa parcours à muke Vicky Bombassa abeta na ba équipe nini Vicky Bombassa abandaki wapi po lelo to oya ko se retrouver pe ana kati ya Luanda na ba parcours malgré to moto ebi déjà obeta na ba progrès sous ba sagrada mais beta biso na lisolo penza ya ndusa ya kin avant to koma ana Luanda bon Vicky Bombassa eza nasali musalo pona lingaki yango no liboso mingi bandana ba interscolaire mpo nga na mingi papa daki soda papa mda Vicky Bombassa mda pe grand secrétaire na auditorat militaire c'est la mutation des alaki mitaki zaki bwende toke boma omelaki mingi na boma otanga ba interscolaire na banda interscolaire banda ba interscolaire c'est ba 5e primaire ba interscolaire ba kese ba na ba Congo ba yebi kese kezila ibem bani ITP alekaki ana ba test scolaire ndezaka na banda na mtala tanga botini bosoza entraîneur nanga comme on qui Pelé devait Pelé mtala tanga botini bosoza masisa apeta longa masisa na OK na muba devait être na stade après tant makambo ba mouvement mozaki ba soda tant ba tinda ba ex-phase na kitona batinda ba papa na kitona desko ngape na yozonga soki sasa po pa na biso za na barumbu ndako na biso na yo ya na bibisha na bibisha na yokuta ndombasi na yamba na petit na ngapa daki gardien petit na Eric na lingai mingi ya taiki ngana ta na yo ya ba sa 30 na salama kitanga ba ko teka mongongo fish ta ba sa transfert mongongo fish na Mazembe mbongo wana bibisha na zela ngo pe na DSM temps bibisha zeli la ba sa transfert nanga na boma ba yeso mbanga na yo beta ta ndombasi ayo kende style siko video tika pe ba sa makamata ba zimbuka mongongo fish ngana yo kota na kota da championnat ya Kilimani première division etika ba beta da 20 journées wa seranga ndupe nano e matite da ko beta 10 matchs na première division to ngandu tanga mata a 10 matchs après tellement dans la expérience déjà on a bêté déjà championnat na boma contre ba vuvu ba lima pour na muba le championnat première division na mona ki ngo epeza nga mingi te on a bêté ka 10 matchs na première division na Kilimani na ek matambala moko na ek mbamo les stars Itex Africa imana ba pesa nga invitation imana na kenda ba benga ngai bon ba pesa nga invitation te mais premier jour de ça entraînement to gagner route D1 na entraînement ba longola équipe tout to gagner ki na ezonga ndako na bi angala ko kesuba la test te na ezo invitation ya les stars na Itex Africa na yo kende na yo tana entraîneur Bruno yimta azwanga na les stars ti te beta 2 journées masala mo lama ata père yimta ki titulaire na les stars a ko beta 2 journées na des championnats banda mabe et pesa kite to pour la match ba longo l'entraîneur na Bruno ba yo entraîneur coach Guillaume Ilunga. Le coach Guillaume Ilunga a écouté la 3e journée, écouté les stars. Coach Guillaume a pris un peu confiance. Il a pris confiance dans le match. Il a pris côté style na Marty. Banda côté style boy. Tu sais que côté Jeb. Na Bossani. Côté Jeb, tu dois gagner Jeb 3-0. Et banda maman na ti na beta na kangi championnat na beti 3 ans dans les stars.
J'ai 3 ans à l'Estar, après ça, boum, na longwa. Na kende Lubumbashi na Lupopo. Après Lubumbashi na Lupopo, coach Futila, na Lupopo. Ayo kende bale. Nani président Chizainga, on a na Lupopo. Peut-être Chizainga sombanga na Lupopo. Akenda pe Lupopo na kota ve na ve mwamba, akota bapakala nga Muchipai, to kenda pe normal na ka petit mo ya mwa ya muke. Na kota pe na zo pe tana yo expérience na yebita sur 3 ans sous na Lupopo. Ta ba vie ba beti, na ka sima na bango na landaka ba vie. Ba vetong bayo pema bani balongo na tikali pe na expérience wana. Na beta sur 3 ans na Lupopo. Il y a 3 ans dans le Popo, il y a Vita. Il y a joué le Bosso à son na Vita. Tu beta Coupe du Congo, on a Maniema. Nakata Maniema. Tu beta match à bon, dernier match à on dirait les Kaka. Général a sepela nanga, président Tango Fort. Sepela nangai. À son bangam, tu as le Bosso na Vita. Au championnat ici, la Sombingai, il y a Vita. Tango défait coach Bibey, Ayaki. Tellement il y a une politique, il y a un dingue au sombre à jouer et moko. Mais tu as coûté un sombre ngai, une Bosso. Et ça là, pendant bien naté. Tu as Braza, tu as Braza boy, la préparation, bien indiscipliné mo boy, ni la manqué coach mo boy, coach Chris, bah yé mais, quand tu as Braza, tu as ça là entraînement mais, na qui na tu as manqué entraîner bleu moi bongo. Tellement comportement na ngandi na na balle, basong sanga kin. Parce que le popo mo la kango ke, isa ndé ba yebelinga mo la kango c'est faux. Tant na zongi kin na te popo benga sus na zongi. Ils ont le popo na boti tant après ils ont sous vita de la vita avec sous na fin na vita sur 3 ans écoute à Lukong na avec collègue na ngai mais moi vie na ngamo pe à boulot donc tout ça qui est bien de fin avec la vita après ça sur 3 ans. 3 ans ndenge za la kama kamuzara après na écoute après na yo qui na pe Chan la vita Chan na kenda par rapport on est na série championnat na le popo tant le popo na bete na 3 ans plein tant na siko ba sélectionner na Chan tant na Chan deske kumba nga pe na le popo na puis ya vite pe et songa nga potaka vite ya grand club pe sus na ke Chan wana en 2009 to songa penza masunga to zwa ke Chan wana to yezonga après na yo ya siko kopa ya sagrada ya Angolais kopa Angolais tango ya na bika na salam na kima penda vite au kima là il fallait que beta Coupe d'Afrique contre Koto Sport na nini na Cameroun. Est-ce qu'on a talaki le qui jouer à l'Estar mais là na vita na so na kina bisi bango ke na ke na Angola donc quand on a contrat vita ba nga bandinga te ya ngomone ke na sala ke na kima pe na tanto ki photo ke Brazanga na kima to ya le quoi qu'on kima to ya Angola maintenant na ya le quoi pe na tikala na inane ba ka ko libérer nga na beta tant pe contre Silia ki ça peut ma campagne à Saga d'après mon BPC président tant fois fongola nga pe mutema d'ailleurs beta pe na Saga d'après na beti 3 ans beta 2 ans ndam c'est 6 mois le quoi beta 6 mois le quoi ya test ça moi 6 mois pe na beti on plein a signé ce contrat sur il y a 2 ans na beti pe 2 ans pe plein après ce qu'on a ya ce qu'on progresse tant là on ça ya ce qu'on progresse a signé pe contrat na progresse mais progresse ndé moi ma kambi bandaki kaka pour faire na ya pe kabu progresse kabu ouais parce qu'on a kendaki progresse na choix nga mopla ndaki entraîneur oyo entraîneur nga liboso na mboko oyo apesanga pesa musala yaki ma kalado yimta apelo kwa papa na nga na mboko tant na moni ki aza na progresse bon nga mona nga ki la volonté nga na kende kabu na moso na ke kabu e mona za lo kwa ke esali moi passe mona mutema à l'aise te donc na yaki beta na progresse mais na progresse ma kambuza laki ma bali ndeza la ka complication même l'équipe yango moko donc compliqué équipe nga lo kwa garder titulaire nga ki ma match te na yambanda championnat na ba ki ma beza pendant l'équipe mais na banda championnat na ouais il est bien pendant moi mingi te na fanda ki malgré ça na sala ki pendant 3 dans 6 contrat na tout il y a 2 ans c'est contrat na tout à 2 ans après ça na elongwa mais faut pas on beta pendant contrat tant elongwa progresso na ye siko eloko siko sala ki moi ma beza ni po tant na progresso ndenge pe mboka pe j'ai mboka pendant ça sous bien te ba club comme belé club o beta na club mais ngala comme salaire ngala biti na vita bida ba Champions League na beti ba le benda trop donc na ko ke na équipe te na une équipe ka na beta équipe de moi à condition moi bien mingi exacte moni et comme même ça comme l'équipe na travailler bien te na comme impoli nini na mona ki pona bima ben politesse te na santé c'est mieux que na travailler na fanda sonza masuninga club moi bien mona ni ozake
condition moi mukolo na nini na bika pour ça entraînement na bien pour na ngoza ba impolitesse na club te yango na za na fandi mais na travailler ngamo na ndaku moi nini pour na ba gardien na ballon na ndaku na travail personnel ce club moko za ki mona penda ki za ki bien condition to soli normal bien na ko beta mais na ko longa ka tenda ki pe na Willet peut-être que bandaki na zalaki mais na lobito pe na zalaki na excepté ata moko bien na lobito na Willet mais amaleka na beta ka bale mais ndenge penda na osela musala eza yango te pona bima impolitesse te yamoni ki na fandi na za ndako bandeka okoma te mais tolingi moko kene mbango te parce que toza na biso vraiment posé surtout eza ma émission mpona bato nyonso oyo baza na batalent mingi nayebi ke Vicky Bonbasa wana batalent ebele mais na vie tatango boke chan ozalaki gardien titulaire te apparemment nini esalaki ozala gardien titulaire te malgré na baqualité ozalaki nango kouta lupopo ti oyaki pourquoi oméritaki place wana ya kozala un peu gardien titulaire te bon babi na mokili so ezali fo ndima mutu na tana ye ntango azalaki le roi deuxième gardien premier gardien azalaki na respectaki mingi aza icône na biso ya football congolais Kidi babenge mingi Kidi Bouaké eza lokola na ville tobetaka finale ya ville Bouaké Kidi Bouaké il azalaki titulaire bota azalaki titulaire amuke mutaki azo mériter tant mutaki mériter que yo faut beta ozela tana yo donc yango ezalaki tant mutaki beta faut fandi ozela tana yo beti yo beta na yo koka betaki tana yo asalaki normal ayebi po yamba ayebi normal donc ya mériter ki pe la place wana pour mutama bete donc yango wana azalaki deuxième gardien pour yazaki na Mazembe ay poto beta championnat moko il a mazembe na lupopo ya titulaire na mazembe nga titulaire na lupopo donc so bazwa nga na chan mingi pour na championnat na sala ki na lupopo après ce qu'on a vite ce qu'on vite après basunga nga pour na koma ki wana on a peut-être na kende chan mais on sala te ni like amerita ki place na ozara titulaire nga ki deuxième gardien mais balobi na kati ya vite après ba prestation no ezaki mingi te babi obeta même pas plus de 10 matchs na kati ya vite pose à la titulaire ni ne sala ki bongo te so babi na beta même pas plus de 10 matchs eza lokuta na vite eza vite qui va mukete moi vite soko yé déjà ozoko comme salate okosala pas même 6 mois ou 3 mois okolongwa mais nga na vite na na beta na biso ki na beta 3 ans c'est que dans beta match mais dans beta match c'est que le con kazaki titulaire nga na zaki deuxième vite le con kazaki liboso na vite nga la yokuta le con na ko beta mais tant na longwa ki vite so ba baza bi ke to na entraîner moko boye entraîner ligue tant ya kana amone ngana yebaki ete mais amone to travailler habité ngai na bota gardio posaki gardio na beta championnat tout plein pata longa vite avec te na longa vite tant na beta te longa vite tant na titulaire na beta de temps longa vite so ba tumna baza ni ba mona pena ki te longa vite tant na beta tike bata vite tike ba veklibe na posa tant longa vite na suki ote na vite na suki a sera mais na yana comme na suko yo normal longa vite tant na beta na titulaire laki bongo mais le Congo pa boyamba siko banda pe na longa pe vite na za ti na longwa ti na Congo malgré moto mo za likola le Congo te fota siko tant zaki na le Congo combien de gardiens au bayaki na kati na ngana le Congo au bazaki wana mais nga zaki na sima le Congo na osa te ke fona na buka le bo sa niveau le Congo te to za bien to sola ti le na téléphone normal to mo te boyamba aza yo mi ke te mutazo mériter place yo vous amta malamu da po lobe futa fo ndima bato donc yango wana ba garder bazaki liboso nanga so na tangi bon le Congo bazaki liboso nanga ki de bazaki liboso nanga ba garder moko ya mukete donc ti le basa le Congo sa fierté à vita qui dit basa fierté ya Congo donc yango wana à part bon na saki 3 ans na vita garder pour ça 3 ans sozo beta te ezala ate mais nga saki 3 ans na vita na beta puis na longwa ki vita tant na titulaire entraîneur ligue amno beta ngai ti msusu na ndako sozo na ndako allo bomba sa ozapi j'entraîne les lelo nazo ya pomone ayaki na ebe mutu me tala ebite oyo azana qualité mo na sele vita ba ba ebi politique a vita ba binde vite za vite ekipa mukete vite ko yamba oyi ba pe ko yamba me yamba te ba beta mutu ebo yamba te a beta mais équipe mo ya mais le con qui a grand gardien. Voilà, Namoni vraiment donc c'est les gardiens le plus sympa hein, apparemment parce que Azondima pe bato. Pour moi dans la monde surtout il y a des joueurs entre Buno Bondimana mais les vraiment na ceinture que
bajoueur à mitema malamu mpe baza o bandimaka bandeko na bango bandimaka baninga na bango vraiment un coup de chapeau na part nanga par rapport ya kondima bato mais Vicky Bombasa yebisa biso na nini epusaki olongwa vita bon eloko epusaki na longwa vita eza nini bo vita so otali na biso bajoueur oyo bakima vita oyo balongola te oyo bakima obeta na vita mais mpo vita ntango nabeta vita nazalaki piéton te nazalaki kotambola mutuka nazofanda epa na nga mais ntango nalongai vita natikaki mutuka na nga lupango na nga natikaki yango na kati nga na ya ngola yaye mpo ani mpo tobeta biso oza bajoueur tobetaka mingi na kongo toaviaka mingi obeta oluka cope moko ya libanda to obeta na vita so obeta na vita oluka te okima vita mpo ozonga na kim so mpo vita yada na sommet defo oluka cope moko ya libanda ntango cope ane eyelaki ngai namonaki so nakei na explike yango président tango fort alcool mpo ndima mpo na motema malamu namoni lokola sikoyo na nga natala ye sikoyo lokola naza jouer à l'estar natika na une année so nakei bakokomplike nga ntango tokobeta esanga biso te wana luka ta bopo place lelo nakotika bale bana place nini bakozala normal nga nasali biso na mboka yango naume naobeta te naloba yango vérité naobeta te mais mosusu nalonaki mwa moke yango mosusu esungaka nga omoni na masa na ngai camarade na ngai toza na ya fili tozalaka na ye normal donc tokutaki aloka ndeko to tozalaka na ye tozala ti tozala na ye mpa nda ndeko na kati donc yango wana esengai bamemisu nalongwa vita mpo naya nazwa biso bajoueur tolingaka mingi caché ntango ozwi caché oprofite osala eloko moko boye mpo alobi ntango bongo yango eloko natindaki nalongolela vita bino na Congo mwa bakobwaka na babiloko ya bambasu bachevie ezalaki bino mpe mingi na kati ya club na bino ya vita est ce que oyo toyokaki mo ezalaki ya solo te problème biso oza mingi na baka toza nti ndenge bale ebetamaka na afrique nde ebetamaka na poto bale eza fota motema malamu fota motema malamu mpo makambo eza te eza meme eza mosala ndenge mosala nosala nyonso eza mosala mabe mpe ezake fo koyeba kondima moto fo koyeba mpe kosala moto ntango oza na moto fo oza bacollègue ngai nasi bagarde tout oyo nalekana wana équipe so toza 3 tozalaki mosusu 2 tozala bacamarade na garde na nga vie na nga ya bolo liboso nakuta sukami toza bamaster toza so tobetaki moto totambola na camarade na nga mosusu Ibrahim toza bafamille totambola biso aki na ndako na ye normal donc toza na bacamarade oyo ebele toza na bango naza na camarade na nga mosusu nani héritier ke tozalaki na ya ozalaki famille ezala bongo donc ngai alingaka mingi bagardien tozala soki gardien amoni nayebi soki kidiaba na lukongo babato moko bakorespecte bango mpo moi depuis ngai nalonga vita ti lelo moki soki lukongo ayamba siko na vita te mpo ezaki ye moko moto alingi soki abanda oyamba moko azalaka titulaire na poto wana comprendre donc yango wana na biso donc bongo. Merci beaucoup Bongo. Alors tokoti vraiment dire na ngambo ya Angola po babi ngambo Angola nde tonda makambo ebele ba réalité ebele hein donc mboka ovanda te moye ba pe réalité ezate mais ntango okomaki na Angola otrouvaki na mboka ngonde ni po ba yambo na sagrada place obandaki nanu ko efre cop elaki yo teta na koma na Angola nayaki tokoma toyaki ngai toyaki 4 personnes toyaki banini toyaki na masa na nga mosusu 4 on a autant de comme M. Carlos, M. Tiram Matondo, donc il y a 4 personnes. Donc, là, moi, comme tado komi to komi na mboka na kote pe presque na komi la na komi mbamo na ilia tala yaki mbamo na ele mbamo komi pona na koyeka ngola tant na to beta match mo ya vita imana ngam na yamba to sala 1-1 na kin tala longe match ana pe to yosa skoma foto kata Brazil to beta na koto sponde na yaka equipe kutu ba lukanga na nini kila kimi na yaka nzela na yokom na kopta ba vela ngape na ilia kote ba Donis Katende ba partir di Fwana VPL ba debele ba nani ba ve maketo ba fili ba biber to kote bango ba yamba ngam na bien comme famille zena bango na calme to fandi ba musasala to fandi to kutani doki bien on na ngati siko na zala ngola mais na musate mais na zala koto na l'aise calme normal donc yango na kote ba to yamba nga bien peut to équipe bien yangwana. Alors copie ya sagrada yela ki onde nini muto a brancha ki on bien à partir à kindo zo ki masolango ti okota ki analwa ko pa sagrada yaki na manager grand manager mboko yo VPL de VPL a serré tant avec na kisasa tant na yoka ki masoli amla ki asola bien pe mo serende na yaki na ye e ko pa sagrada to ye pe kompe ko te pe na entraîneur so coach ma calado wa bien wa papa de kota na ye za ko pa sagrada na beti pe club ya ko club na mutema na mboko yo yake
ata na eza kuna te mena te eza sagrada pona club oyo yambanga na mboko makasi eza bango moni ya lokwana na Congo na kubeta na vita mais fona ba makambo ngana mungala na ba makambo normal donc club na Congo eza ki club eza mutema nanga pendeza ya lupopo ya club oyo na mona ndake te donc eza na moni mama ta mata na mutema ya mona sagrada donc ba deux club nanga msusu ya ngwana. Alors na kati ya sagrada nini salaki ozwaki poste ya ki titulaire mbi ozaki pe ka deuxième gardien po babi yo ozala na plus na ba chance ya ki deuxième gardien te na sagrada bao bayebi sagrada ata nakomaki nabeta yebi na 3 ans titulaire ngam nayaki na titulaire soki kolonga na sagrada po tobetaka beta kosali championnat bien oye sikoyo ozi club contrat mosusu nde alongwa sagrada na contrat sikoyo yeko compliquant nde sikoyo nde na progresso mpo na progresso ata nayaki bakuta su masa mwa gardien ya chane ya camerounais ayaki koya toza wana progresso mpe ezaka bale bapolitiki moko kaka eza ba équipe moko ya politique équipe moko mpe eza na ndenge mabe te me ntango nayaki angolais équipe moko na ndako konte nango mpenza mingi teke nabeta dayango mpe compliqué nga mingi na sakata nabetaki aye titulaire na lupopo nangaka titulaire na vita nayaki titulaire les stars mpe nazalaka titulaire bao bayebi normal mais so naza réserve naumelaka na clé mpo bagardien mosusu bayaka bayebi bakutaka nga mpe bakoka kolongola na place te mais eloko esalaka nga bongo mpo moto osala liboso na nga na ndimaka ye nandimaki diaba andimi lukong mpo lukong azalaki liboso na lukong aye boyamba sabiki lukong aye boyamba te na motama baye boyamba méritaki place wana mais entraîneur oyo ayaki entraîneur ligue bavekele be bayebi akuti nga na ndako beta normal mpo nga so tienga na beti na ye na beti so topoli normal mais na kobeta normal fana ndimaka motu. Mais na kati ya sagrade apparemment bozwaki coupe moko boye te ombie tasa d'Angola mo boye e rassurer bino donc Viki Bombassa azalaki wana bokokai kozwa coupe moko boye te na ndenge mpe bosalaki yango de l'autre côté na Congo na CHAN pourquoi bokokai kosala yango te awa mpe na Angola ya sakada tobeta mpo sakada abetaka mingi eza équipe ezobeta lokola ebeta titre ezalaki mingi tobeta titre bapetro banie sakada tozobetela mingi maintenance mais tonosuka 5e place 6e place tozobetala ngo na normal eza équipe moko boye ti lelo ebetaka na place mpo sakada ya grand club na mboka oyo donc oyebi sakada na mboka oyo ayaki moko ya kopesa ngo respect ya club moko ya moke te donc tobetaki bien normal ezalaki bien yango wana obetaki awa na sakada pendant combien de temps na année nini ana sakada nabeti 2015 à 2015 3 ans. Mais à partir de 2015 on a tu obetaki na sagrada pour ça na ami mon cas joueur peu ami ke bobetani peu quelque part ameke ko isabi Viki c'est un bon gardien mais problème na ye andimaka LM22 te pour abande kontima pe matampité te ça vient de mata peut-être on a un peu mta mabeti mata prendre di maye po mata biso ta biso zaki chane à 2009 mata bazaki na Congo na obeta nga zalaki andon dima c'est pour le moment na Congo depuis na tala ba match na pour le moment na Congo ba championnat tala ba match à Congo na azo mériter place mo place au bazai même na chana na mériter place fa kinde po azo beta penda na ta championnat normal azo beta za garder na hôtel tala musika mais na mona même matampi na lupopo azo mériter place à obeta a bon gardien so bi boy matampi pe na Congo za pe mta mabe na oboya été kutu azo mériter place fo na chane na pe na tindi te na lobby te na lobby kaka ke o nga na omona nga na bizanga na mungala na loba na vérité place na même na chane pe azo mériter pe azala ata kutu na simba na simba wana azo mériter pas azala pas azo mériter pas ça musane normal mais to solaka te to solaka mso mbote bonjour ni normal mais na ko bateka mso te boyete na loba mso malamu na to mabene na fanda na ye na boyete pona ye ba mabene na ye ni te mais totala na kaka msika normal totala tanto na nini to Mexico totala na mais na tala pona na za na chaîne na Congo na tala na championnat Congo tout championnat Congo tout na tala ngo na palais mais azo mériter place ndasa ba championnat na lupopo azo mériter mais to mona ki pe collègue na yo Lando Mavanga utaki awa et puis akendaki na ngambo ya Congo akeli susu na vita bisika yo tikaki mais babi ozondima eka te malgré akekozwa donc tolo baluka akekozwa poste na yo mozondima kati te Lando a grand gardien na mboko awa neta Angola so mutaba malwanda oboya Lando ozapeka mutama be moni Lando azana vita na biso ke wana eza vita azoki ni malembe azaka na ndinga na zalaki malembe akozane poto na po Lando na otala ba match
gardien par exemple un grand gardien bango tout vite azana gardien moi natali Lando natali gardien là comme c'est Simo natali Nata au premier jeu na mona gaï gardien so ba formé na normal là gardien moi dans l'équipe nationale à l'équipe nationale azana taille azana relance azana ni Nata Lando na de vite azana gardien moi mabezate Lando boyamba na boya été ya. Mais tout le monde taille nayo. Est-ce que taille nayo peut et fait ça qui partie il y a mérite pour meka ko maintenir on ba place nyo so ba pesa yo chance. Nga za na taille olympique na sport nyo so na sala tout na sala boxe balle basket tout ça formation un mois na côté yango donc ça que ngai ba kipi tout na leka on a côté entraîneur mundele apesa nga chance na beta le bon entraîneur bo compliqué le boza ka entraîneur moko bisolo mais ça entraîneur moko mundele apesa nga nini petit ndana za boy so na longo moko na place na okende bato ka sa na beta ke na basket to tikala kana kata football na okena balle mais nyos tout nga za taille olympique sport tout na okota sport na okota on a za nga sportif na travail na sport tout mais métier na nga za balle métier na balle na kubeta balle tant so kuteka entraînement mundela zali ndena za na moite qualité ni na boyela nga te za te mais na vino pe obeta na no basket te na vino nga na beta basket muketa na ba Congo ezaki so beti championnat ton championnat ici là comme ça na kota ville na terrain basket ezaka na ba yebi boma bayebi na ville kota église catholique terrain basket ezaki na beta eso championnat ici moi aussi maman basket na beta match moko contre Onatra Matadi na na saka terrain une semaine match contre Onatra Matadi batenga na beti mais faut parce qu'on a tramata na ba mbingo bazala kana mona te mais le côté qui métier la ngate yangwana na basket bato babeta basket bazale to mutabeta basket neza madame na mutabeta basket madame ne pas à lancer il pas d'accord détail ka lokanga ta olympique il pas dans le popo beta le popo ya ba fille ngana obeta na mbal comme ta makambo do bataille va dire et quand tu es na masola ba choix pour que ba ponana ba ça peut couple nde ba ça donc madame je te salue on passe ba gros bisous na bana ndako bo sala ki macho ya malamu entre bino balé mais to meki kokota na ngambu ya Angola ba meka ko soupçonner biso ba makambo vu que ya mon abino footballistique na ba manager na bino ba ici biso ndeti boye viki bombasa azwatanga kobeta na ba progresso na ba sagrada mais le quoi lelo azobeta te donc chance wana oyo zwaki ya obeta ezaki bato makamunde basimbisaki bino oyo tobengi biso na story babengaka ngomba est-ce que viki pe azalaki parmi bato babetaki na kati ya ngomba bon tant on a na Angola nga na beta depuis Congo na salaki na beta bale ndi bale mutinyo sa mona tabongaka moni bale alingi nga na pona bale ya bondi na bandaki bale tina so parcours nanga tina ye awa soki lelo na beta te za po ni mobo na osala entraînement mais osala entraînement club mutima na club na te pour ça na beta bale beta da trop Coupe d'Afrique na sina beti ba compétition presque tout na sina beti donc na club mo na club mobo même sous contrat tu sais bien te na na mirmire nani on dit na mona fandi tu mais so club mo za ke contrat yango yo nini yango yo na kobeta pour équipe mikolo normal et ça ni mais que club mo boy pour club na na ngole équipe belé kufi donc kobeta ka bale te on na so kana obeta na TV na obeta bale mais ndako na famille na beta bale pour un métier na ngade na OK te ka bale là c'est ça la ngotena ke ka kobeta pour msusu boy 100,000 kwanza to ni salaire ya on na boy pe na obeta mais na travail normal na beta de la club tende na boso na kei na bisika te club na kena club moko nini boy na ko beta donc lo na bol na fandile pena ndako ya ngwana mais so vandi na ndako apparemment oboya kinde ba ozala joueur a ngomba te kamba ya kuna likolo te na biso ke na boko beta po ba contrat pena ba contrainte na ngola ba contrat tikali ba club za otanga ya su mingi te so c'est belé ke ba club za msusu 5 si yango boyi na oko risque vie omikota na ndenge ya kondima kobeta na liste ya ba joueur a ngomba ou préféré no va na ndako te babika te ke ba joueur ba beta nyos tu ngomba ba fana ndako te nini te na boyi nde pona boyi okine na équipe moa bolongoli ngam surtout ke province lakini na province na moni condition ya kolala bien te condition ya kolia bien te mbongo bien te na sa suki na longwa ka msusu na yanda kutona na koma tambola na ba professionnel ke luka nini
ngana qualité nazana ba makambo wana koka yango te nalinga so na ke kobeta na club na fandaka na sala musala na nga bafuta nga normal bien nini bien donc yango nde na obeta te mpona ba club mosusu mais na travailler normal nayebi na active donc normal so club mona eza awa to libanda moko na okende na obeta bale na nga bien Angola ezaka plus bakotaka na ndenge ya ngomba siko biso tomoni mpe Viki Bombasa ute mpe Congo ayaki mpe na baton na yo mpe obriaki na Sagrada obriaki mpe na Progrès alors lokola yo mpe oza invité awa na kati ya plateau tongi mpe tosisa tembango est-ce que oyo nyonso baobrie oyo tomona na bagabu tomona na première da gauche to na bapetro oyo babiso bauta mpena na ngambo ya Congo bazobrie awa est-ce que baza kaka na kati ya liste bazobeta na groupe ya ngomba bazobetisa bale ezalaka na ezalaka travail tosala na entraînement oke entraînement osala entraînement mpo ya obeta bale bale ezanga na poste moko eza bokota poste moko mais boza mosusu 4 joueurs bakotia mosusu joueur oyo batie oyo te lobi bakotia lobi batie joueur mosusu mais yake moto ya moto akozwa décision na ye na ndenge likambo alingi asala nga décision na nga nazwi oyo nafai na ndenge wana apesi oyo baraison yango oyo naza mpenza naza na oyo travaillaka chaque jour nga naza na ili awa naza place batravaille ebele awa badistance mosusu otravaillaka to mosusu bato babetaka to bale basala yango te mais mpo na respect na nga aza chancelier te na chancelier toza bajouer ebele mais babi moto ya moto aza na talo na ye normal na Congo biso tolongwa biso toya bajoueur mais barespect mosusu opesaka na Congo mosusu toye bajoueur toya joueur mais moto ya moto aza na place na ye nini mpo nga na respecte Kidiaba na respecte nani Kidiaba a grand gardien mais naota niveau na nga mpena naomi kitisi mais niveau na nga na ye ya ye eza mwa normal moni des fois bato mpe bandima ye bakorespecte moto na place na ye okebi na équipe moko boye mosu équipe moko eza ya moke mais moto wana orespecte nga ntango mona na équipe wana équipe moko ya mabien te moi esala nini nanga na garde personnalité na nga mais na travaillaka eza bagarde mosu mpo babeta na championnat kisasa kuna baya mikolo na ngai moni baya mikolo na ngai nga mosu napesa age na bombasa mais sala biage na nga mosu okote mpe moto mosu mpa ondima te moni mais so na longwe ntango na olongwa awa place na okende bato oyokanga na miso na obeta moni oyoka na obeta non biso to souhaite déjà bonne chance to bike mo obeta pose un grand gardien mais na ba joueur nyonso na ba tournoi bobeta joueur nini vraiment oya marquaki au plus eux que na ba match nyonso bobeta okana joueur wana a marqué yo plus de buts a marqué nga ba bibele va jouer wana ndi naokanga sute a marqué nga bien nayebi kaka joueur oyo nini oyo nayebi oya respectable oyo yebi keza so aza na terrain oyebi ke te oso joueur na terrain ozala mwa so moko nini normal nayebi mais oya marqué nga ba bi ebele atika oyebe sute wana ezalaki na contre équipe nini oyo oankesaki babi ebele mpe joueur wana nde moto amarkaki yo malgré le nom ekoki koéchappe mais mosusu na kati ya club okoki koyeba wape na Congo te bamarke nga mosu bibo ya marke bimba bamarke mosu balimo 9 garde eza so bamarkaka mpe omarke oyo ezaki okota ano marke oyo ezaki anokota te kokanga mpena joueur anomarke nga abimi nga obanga alors en Angola tant bobande ko beta kamano ba Sagrada pona beaucoup na ba équipe ebele na kati ya tournoi na bino mais oyo azaki ko marquer au plus de donc oyebida ke oyo soka zui balle et que azo tirer na poteau place nga na oyambela et côté raté te ba te pourtant na Angola mota na Angola tanga na tanga na sa succès ya Sagrada taba tanga ba gardien oyo bazani ni ba étranger na Angola taba ça ba classement nga no tanga titulaire na poteau de la banga joueur moko te pina ba banga joueur moto na gardien ba qualité na zala ngo ba qualité na tanga na okenda ngo na nini moko te po ngolé za na makambi belé bato wana ko loba trop ba respecter bato te oyo moto mususu ba ko respecter te donc soko omi respecter te moto pa ko respecter te ngala sina za kana ngola sisi we mususu po mususu ba côté mususu pour moi mo passe mais la fandi eza tenga mona mi yebi onaza de to beta balle nefu na respectaka ba numéro 9 ba makasi baza ebele neti nani oyo yebi awa na Angola on yebi na Angola neti ba numéro 9 na otanga Girens tangi Meyong wana otanga te Love Kabungula otanga te otanga susu oya za na nani Brésil za na Petro otanga donc obosa na otanga bango te de baza ebele na batangi msute mais on tangi moi 4 wana oyo ba de trouver quand même ba meilleur
te na mona na ke te bana makate ba 9 waki au tia quand tu na jeunesse na lobby te na te do centre mo ke te o benda aponda ya ebo tsabi ebo sa nini boye ebo na oda ki ponta de la sameda solo na ebi ouais. Alors mais qui ça la différence il y a Congo na Angola wa pepe na ba valoriser football na ndenge pena bien bo jouaka bazwaka soin ya ba joueur entre les deux pays. Technique tout bon balé tout ça peut qui tinde monter na mamba foot et ça ndenge na so normal mais la Congo là ba jouer ba évoluer rapide cop ya trop mais rapide et na Angola tu na obeta c'est comme ça na fin parce que sous cop moi kozonga Congo même ça kozonga sous Congo tu na beta na club mo boye tingai ka club mo à part ba Lupopo imana te donc na so kozonga Congo ba beta ça Lupopo to blessing ya président zenga za moi ni pona vérité papa na président na ndenge beta mais ko comparer bango angolais za ndenge na msoko na mabali Congo pesa na ndenge na msusu mais Congo ezaki etinga na mona Congo ba joueur ba jeune joueur ba ozwaka ba bima rapide angolais za ki betango za ikala bozeto yo beta msu pona mbongo msu ni Mexico yo eza ni ntengo msu na fanso za ki ndeza ikala même msu na kala tono pona équipe te na bona équipe na Angola kala donc équipe tout zo bimsa mbongo Mexico te ya mona fandi. Merci beaucoup, Vicky Bombassa. Alors, moi, quelques conseils, na ba massa no tout ya ba jogo, ba massa no tout, ya ba collègue no pena na musala oyo, na ba risque bozo kuta na ngonde tibo etam au vandi pe au salate, mais mutu musu pa koza la mutema moto on dit na ba condition nyonso pour que me ka obeta po azanga quand même quelque chose na ndako te, na bata ya ba pasi pe conseil ni okopesa bango. Donc, joueur pour to yambi na kati ya plateau na biso. Conseil na pesa kaka tango sa msala yo mona avant mutu yo mona omiyeba tandengo za ngaso lelo bakolo msu bakolanda ngate msu poni na obeta te msu ni pona pesi ba raison na ngai poni na obeta te ngala sina beti déjà sans ça da carrière na ngana okende na obeta gardien aza gardien beta na tamo bani so msu na fai na ndako na ngola soko ngo yiba zanga mbongo futa ndako okoma tous les portes on ko beta o beta porte pour ndako yiba mais ngalo kwanza masunga na ngana na mungala makambo na kipalanga na zala nango te po na futa ndako na ngai yutala ngo kongo na futa po na osala te joueur faut ba uzala fier e ba nini okosenga nga zala msana na ndako na lobango na petit na ndeko na nga tozala ito bana depuis kala oya imona nga mona ka fili moni tozala mso tozala Carlos ya tozala ba Messi tozala de famille absolument tout place moko po tozala place mo le banzado na za place so moni ngo moni mais na ba koyiba kozala fierté na ngai normalement nini donc yana boyo kibeki mususu po sango ekende moni naza pena na maso moni ngo te mutu na zali na mutu mo te akemba te mona ndaki akemba te na za mais na beta te po na yebi otala na place nanga yangwana. Merci beaucoup. Alors, quelques salutations à au balanda qui biso na mkola lelo place ba ozo image pour ceux qui Vicky Bombassa lekia wa veut dire c'est que mambo ezali moi quelques shalom nga benga ngompa ba onyo so ba Orlando. Bon na pesa ka mbote na batinyos tout liboso na remercier pesa mbote na madame na ngai Violette Maketa Bombassa na bana tundi bazana ndako donc na batinyos tout ba Messi Fili mo dato zana yawa bengi Carlos donc batinyos tout Patrick na Dundu pesi batinyos tout mabanga ba ve Maketo na bo santé manager la ngamta na mboko ve Pelé donc bolu kamna ve Pelé vrai vieux après ça donc vrai Pelé donc Lou Manzanza ba ve ba yamba biso na mboko to ba Donis ba Patrick Difwana de bango tout pesa tout mbote ba tout na oyo tout na fait de news mbote na papa na bango na yemo kuna parti en direct na mboka musika na pesa mbote na state ba mbote no kuna bo fizala calme. Merci beaucoup. Là, je dis merci à l'équipe Nanga Akapro derrière la caméra. Merci beaucoup. La bola mozo salaviso, moi, tous reconnaissante Nango. Alors, moi, je dis merci à les sponsors officiels de ma chaîne. Hein, le sponsor officiel, il y a la chaîne M La Grâce TV, hein, le maître boss. C'est Hazard Yabapoma. Gros bisous à toi. Et puis, vraiment, merci pour nos coup de pouce. Merci pour notre force. Hein, merci, tous vraiment reconnaissante.
bolamu eleki vraiment ebele. Merci na bino obolanda kibiso. Là je vois Patrick Tadi. Patrick Tadi, le joueur le plus puissant de l'Angola na bengaka. La moni wana pembeni Igembe Standard. Bino bozana kaka toujours na kati ba force. Merci na Philippe Tambwenko. Voilà, oyazaki pe na kati équipe lelo. Merci na ba soutien, na ba force, na ba appui bozo pesa biso Kijo Archi. Alexis Yamamoto, Adama Domingos, Yabino Yango bavie na ngai na lela bino fort. Donc ba meilleur vie bisika nyoso bozaki image oyo to pesi bino merci. Na bike prochain numéro to za sotu na invité spécial ba Joko babi pe ba koti marambo. Donc veut dire boza pe Joko mususu, J'espère que vous avez qui naviguer bomba ça. Ba commentaire na bino to mona bino ay biso pe to mona bino pe bon mona biso à travers ba commentaire na bino isa biso bola mon menge. Merci et puis to epsi bino au revoir. Ciao ciao. Kana Cherinho Fatocha Makamunasi Giselle Chibango Masaka Nyoso Tota Makamunasi Jerry Koli Soki Olinga Viezeti Mama Nikens Bayaka Soki Olinga Kanga Adida Kese